Ebandakate ebandimbo te Kinshasa pe mokili mobimba bino nyonso oyo bozwi occasion malamu ya kolanda magazine na bino bolinga mingi Info Plus HD ya mokolo ya lelo ngai jete bula la Colombe nazalaka toujours wana po na bino tika tofungola basango na biso po na koyebisa bino ke biso nyonso toyebi ke chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza ko séjourner bongo na pays arabe pe mokolo ya lobi lundi 11 octobre oyo asalaki visite moko na musée ya Louvre kuna na Abu Dhabi ba détail bolanda. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité le musée ya Louvre na Abu Dhabi mokolo ya lundi 11 octobre oyo. Boyeba ke ezalaki occasion pour na chef de l'État na délégation na eba découvrir temple ya culture oyo eza joyau architectural temporain. Musée oyo eza na ba trésor artistique oyo eutaka mokili mobimba. Eza fruit ya partenariat na célèbre musée ya Louvre ya Paris na France. Pe président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué l'initiative ya le Mir ya Abu Dhabi oyo ezo célébrer patrimoine culture universelle na humanité. Tika toyebisa bino ke kaka mokolo ya lundi wana le matin chef de l'État ayambaki délégation ya chambre ya commerce ya Abu Dhabi. Pe na maloba na bango ba manifestaki volonté na bango ya ko développer ba échanges commerciaux na République démocratique du Congo. Pe prochainement délégation wana ya chambre commerciale ya Abu Dhabi ba kozala awa na Kinshasa. Totikala kaka kuna na Abu Dhabi pona koyebisa bino ke Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo longo na délégation na Mobimba basalaki visite moko na grande mosquée ya kuna elekanaki kitoko pour découvrir. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki visite na grande mosquée ya Sheikh Zayed oyo ya Abu Dhabi oyo eza na kombo ya premier président ya Amiral Arab Uni. Pe président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na délégation na eba apresiaki beauté ya édifice oyo ezala inauguré na décembre na 2007. Oyo eza na superficie ya 22 412 mètres carrés pe eza na capacité ya ko accueillir 40 000 personnes. Pe eza 9e grande mosquée na monde. Pe chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki impressionné na œuvre ya grandiose oyo esika ba musulman basambelaka. Eza site touristique pe centre international ya ba étude pour na dialogue interreligieux pe promotionnel. Botika toyebisa bino ke esika oyo eza na beauté moko ya kosakana te. Modeste Bati, président ya chambre haute ya parlement, a représenté la République démocratique du Congo na réunion parlementaire ya G20 oyo esalemaki bongo kuna na Italie précisément na Rome. Invité na ba assise parlementaire P20 président ya Sénat Modeste Bati Lukwebo a participé qui na sommet ya ba président ya parlement P20 na marge ya G20 tenu na Rome na mboka Italie. Du jeudi 7 kino vendredi 8 octobre 2021 oyo. Ba assise parlementaire o na prélude na COP 26 eza accès na ba questions spécifiques notamment climat. Speaker ya chambre haute ya parlement congolais ezalaki auprès ya ambassadeur ya Italie na RDC Fabrizio Marcelli. Outre ba pays membre ya G20 RDC, Pays-Bas, Espagne, pe Singapour, bango pe ba participaki na ba assise oyo organisé na Union interparlementaire na collaboration na parlement ya Italie na titre ya ba invité spéciaux. Ba participants pe ba évoquaki ba sujet relatif na pandémie ya COVID-19 pe insécurité alimentaire. Concernant COVID-19, le président et le parlement, il y a 20 pays, il y a des grands économiques du monde, peut inviter, c'est là qui n'avait ya komona progrès, il y a recherche médicale, peut une task campagne, il y a vaccination et c'est traduit rapidement dans un succès plus large à l'échelle du monde pour un avenir meilleur. Na ba déclaration relative bazwaki notamment engagement ya ko sensibiliser ba gouvernement na bango na ko continuer ko travailler pour na ko éradiquer pauvreté dans le monde en vue à ko réduire ba inégalité spéciale ba assise oyo salamaki na prélude na COP 26 oyo eko salama na novembre prochain na Glasgow na Écosse.
Enfin, publication ya Exeta 2020-2021 na Kinshasa esalemaki bongo mokolo ya mardi na ngonga ya 10h pe boyebaki esalemi kaka na district ya Tchangu pe mo amba ba détail Arnold Ndanda pe Jérémy Makila bazalaki na terrain pe bazwaki ndenge bana bazosepela Exeta na bango. Na vraiment tellement nesengo moko nandimaki te que na bima ba pona sui parce que face à nos banques c'est la biso que ba miso ba lobi 2% réussite miso ba lobi 30% réussite mais là c'est une mettre ba 2 personnes na on na 4 ça mutu moko ya kili mobimbesa ngai na pouvait mo kilikanga na zona zui. Oui, on a vraiment beaucoup attendu les dénus, les examens, le résultat n'est pas sorti. On nous a dit d'être patient parce que ce qui se faisait que pour tous la ligne examen ça qui s'opère ram babeto zela ram soto beti ram et katani au bas point yo to banda ko zela to zef ma passion nango ata banda bank ce soit dans le bac que bakati capital bakati yango bazu ba point muke mo ezate menga nazaki toujours passer pour le baki dans notre famille to le ba toujours to sala ti kotai papa to ana sengo makasi ne to zui na zui 63 sengo makasi ne na boy malgré tout ba umisi biso ma patience le guignoso bon nane sengo makasi pour être nazela qui on m'a j'ai tellement entendu. Bon, j'ai présenté au lycée Molende en coupe coutière 71. Tozeli ango pendant un mois mobimba to kanisa peut-être que le ministre aloba qui du 22 au 25 ko bima bongo on a fait l'effort tozeli on a beaucoup patienté tout le monde est simbité et lelo to fandi brusquement examen bimi j'ai réussi 66%. Je rends grâce à l'Éternel surtout. Ah, pe on a sepé la fort, na ba ata ba bien ba poudre bani. Bien ba poudre de oumel to se abilo kwa ngomba. Ah, dans la bêtise c'est peut-être la masse na ba 60, ba 70 bani. To sepé li fort. Ah, fati bete oumel la biochimie li banga. Complexe Rolambuku. Ah, li banga. Samedi 9 octobre, la population ya commune ya Monga Fula bazalaki na terrain pour na kosala salongo oyo ezali vision ya gouverneur de la ville Jantiningo Bilakine Mopeto pe le numéro 1 ya commune champion Mopanga atea bango yango ekoma idéologie epa na bango bolanda. Bakota na bango déjà na idéologie ya Kin Mopeto oyo ezali vision ya gouverneur de la ville Jantiningo Bilambaka pe champion Mopanga le numéro 1 ya commune ya Monga Fula ateya bango yango kitoko. Mokolo ya samedi 9 octobre oyo population ya commune ya Monga Fula bazalaki na terrain po na kosala salongo kaka ndenge bozomona wana po bango bamesana na bango chaque samedi bazalaka na terrain. Tika toyebisa bino ke bango bakoma kosala salongo bango moko ata le numéro 1 ya commune azate bayebi na bango déjà que chaque samedi ezalaka journée ya salongo pe basalaka yango kitoko kaka ndenge bozomona wana. Yango biso info plus HD tokolemba te kopesa félicitations na champion Mopanga bourgmestre ya commune ya Monga Fula oyo azosala ba effort po na kobongisa commune na ye pe azoluka développement na yango kitoko. Tika toyebisa bino ke na commune ya Monga Fula Kin Bopeto ekoma nango culture elongwa slogan. Mikola population quinoise en particulier pe congolais en général bazole la na o etali ram soko cheka ka crédit na téléphone na yo o ramalien yangwana ba reporter ya info plus HD bakitaki na nzela pe bazwaki population ndenge ezole la leta bolanda. Mutabongo somba crédit na eta msusu ya 1000 francs. Abenga likamuka za trop nécessaire mobimba na peka ya 1000 francs. Bino bozusu bokati yango siko akene ko sala nini akene ko yiba uwepo ajo susu crédit susu acha. Il faut signaler batuke na semaine oyo. Oko somba crédit na yo ya ota to kolongola ota. So mutati 50. Bolongoli 10. Botuke 40 pour ça la peine. Mais bino bozolongola nyoso na bata cabine belé. Ba ça le souté. Kabine kwai ba sa sute mutu ma kabine zawana asoma unité na ye ya $50 rama junyoso na jona te rama ngo soka za mutu soka za nani soka za gouvernement soka za congolais soka za civil soka za nani na zo ba rama ngo kombe bimi rame en tout cas rama wala bolongola ye bolongola soka za mutu to kotumba ye to kotumba pesa soka za mutu
eza malamu te. Comment possible bibuka ekozwaka mutu eloko sa kutu koloba tina niveau ya réseau bino boonoko ya peuple eza malamu te. bokosaki o basosakisi 2005 ekomi rame soki tomoni te ekomi rame sikoyo bayibaka biso oyo wana eza moyibi eza mapasi mpona biso toa mbongo te. okozama crédit moto ozwi mwa crédit na ndambo tie boye bazwi baleyo okozama 1000 fois sombi crédit boye bazwi baleyo oza 2000 fois bazwi sombi crédit baleyo. donc eza mapasi eza pasi leloko wana fo baformaka bato bayebisa bato te bakosala borsa me baforme biso te esa biso pasi. donc bamama mingi baza kolela kotia crédit boye mbongo eza te na mboka mbongo mo eza te. donc nakozala mwa crédit na ngai moke na tie boye balie ngai nakozala mwa tie mwa mega na ngai ozwi mega na so balie mega. donc entre biso bato ya double signe ezali mapasi bandeko lève matin mais comme na double signe kokata na double signe. Bon, normalement pour le problème de RAM, ça nous étonne tous. Je ne comprends pas jusqu'à présent. Il a fallu qu'ils informent, ils divulguent à la population comment fonctionnent ces rames-là. Parce que nous sommes vraiment découragés, à tel enseigne que certains des amis ont changé de signe. Comment ça a changé de signe tout le temps? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le problème des rames. Alors, j'aimerais que le gouvernement nous dise exactement comment ça fonctionne ces rames-là. Et comment est-ce qu'on va déduire. Parce que toute la population n'est pas contente. Olingi mwana ayeba koloba français a bien sombela cédé pa bandeko ya le français par la musique. Ont l'idée d'appartenance. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Mon sang, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, mes desserts, nos voleurs. Mon sang, notre votre l'air. Les pronoms possessifs remplacent le nom. À qui appartient ce livre? C'est le mien. À qui appartient ces cahiers?
projet. C'est le leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Reporter ya Info Plus HD bakutana kibongo na pasteur soki ya église La Révélation pe apesa ki ba programme ya église na e bo découvrir. Lelo olobeli likambo etali évangélisation bato lefe bazo koévangéliser te moyen bazala béni de la part de Dieu ezala likambo etali évangélisation. C'est un ordre suprême auprès de Seigneur Jésus. Asengaki bato mpo baévangéliser bate ya sango malamu mokili mobimba na kotambola na sango malamu nde bénédiction ezali elelo bato bazoyoka soni mpona koteya sango malamu orke sango malamu eza essence. Sango malamu ezali etinda oyo nkolo yesu kristo apesi biso ndenge balobi na marke 16:15 sino na 20 bokende mokili mobimba kozalisa bato oteya bango sango malamu o bakobika bakondima yesu bakobika mpe bato ntango bakende koteya baprodige elandaki bango lefi tozokende kosakola te moye tokende kososa moye tokwabonisa nazali korekomande bato kolandi ngai oyeba kosakola sango malamu ye kozala lipambo elobami liso na 1 Corinthiens 9:16-18 Romains 1er chapitre 1:16 voilà tozali na venir c'est le numéro 16 awa na réalimentation na église ya Delvaux soki oye na église ya Révélation okomona biso vraiment Dieu fait des merveilles, il est vivant. Olingi oyekola métier ya bien spécialisé pe mwana atanga kitoko ko hésiter te tinda e na Kams Bar GSM kuna jamais okozala déçu. Pour lutter contre le vagabondage, le banditisme et le chômage, KAMS GSM, initié par Florent Dokimwanda, met à votre disposition un centre d'apprentissage professionnel dénommé GSM KAMS, centre d'apprentissage de métiers spécialisés, avec comme option conduite automobile, mécanique auto, esthétique et coiffure, la coupe et couture, l'hôtellerie, les langues, l'informatique. Aussi pour l'éducation formelle de tous vos enfants, futurs cadres de la République démocratique du Congo, voici les groupes scolaires Mwanda KAMS, cadre idéal pour l'éducation et la formation intellectuelle de tous vos enfants. D'ajouter un internat digne de son nom et une école de foot pour développer les talents footballistiques de tous vos enfants. Contact 081 518 70 95. Référence Université de Kinshasa, voire plateau des professeurs. GSM KAMS est mon choix. Florent Dokimwanda DG ya KAMS GSM tokutanaki na epe apesi ba précision ya ba formation pe éducation oyo bana bazwaka kuna bolanda. Dans les soucis d'aider la jeunesse congolaise en général et celle de Kinshasa en particulier, KAMS GSM, toujours prêt à innover, vient d'ajouter une nouvelle filière à ce qui existe déjà, notamment la conduite automobile, la mécanique automobile, l'esthétique et coiffure, la coupe et couture, l'hôtellerie, langue, l'informatique et maintenant le groupe scolaire Mwanda Academy, GSM en cycle.
le groupe scolaire Mwanda Academy. C'est une école de foot dont nous venons d'insérer dans les autres filières qui existent déjà. Aujourd'hui, parler du football sans toutefois passer par l'académie, ce n'est qu'une aventure simple et surtout sans avenir. Voilà pourquoi le groupe scolaire Mwanda, dans le souci d'aider les jeunes, vient de mettre une école de foot au sein de son établissement pour non seulement une prise en charge scolaire, mais de permettre à ce que votre enfant puisse développer ses talents footballistiques. Suivez l'extrait de cet enfant. Merci à mes parents puisqu'ils m'ont inscrit dans l'école de foot. Je leur promets que je serai le meilleur joueur. Avec mon dossard 10, je serai comme Messi. Une seule condition, c'est que votre enfant soit inscrit régulièrement au sein du groupe scolaire Mwanda. Chers parents, vous qui avez des enfants dotés de talents footballistiques, n'hésitez pas donc de venir les inscrire au sein du groupe scolaire Mwanda. Non seulement pour leur prise en charge scolaire, mais aussi un encadrement digne des normes professionnelles pour lui permettre à développer ses talents footballistiques. Le groupe scolaire Mwanda, c'est un établissement d'utilité publique avec des sections telles que maternelle, primaire, secondaire générale, des sections techniques et non techniques situées à côté de l'université de Kinshasa. Avec son internat moderne, vos enfants seront bien logés, bien scolarisés. Voici même les visites éclairs, les visites guidées qui bénéficient vos enfants qui viennent dans notre internat du groupe scolaire Mwanda. N'hésitez pas à nous contacter au 081 518 70 95. Notre adresse physique, c'est sur l'avenue Chibong, dans le quartier Kogelos, dans l'enceinte de l'université de Kinshasa, en route qui mène vers Kimwenza, arrêt appelé communément Mabanga. Vous avez notre adresse. Merci. Rédaction ya Info Plus HD to yambela kibino moko ya bandeko ya le français par la musique à l'obélu le français par la musique Bolanda. Bonjour bandeko Info Plus tous encore remercier bien en occasion vos pesibiso pour to ya ko pesa sous message ko rappeler moi moke baboti na ngonga oyo bana bazo kolengela pona ko jongela classe. C'est un temps de sacrifice. Ba parents bazo se sacrifier pour na bana bazonga classe, uniforme, ba fourniture scolaire, tout ça là. Yango wana tongito pesa to rappeler ba boti. Ezali ya solo ngonga moko ya sacrifice. Ba boti bostra sacrifice mikolo moi mingi parce que faut pas préparer rentrée scolaire à bana malamu, uniforme za la malamu et fourniture scolaire. Biso to lingi ko ya ko insister surtout na aspect moko. Nangunga oyo toujours préparer l'entrée scolaire, to préparer pour réussite yabana. Pour la fin de l'année to de la réussite yabana. To préparer réussite yabana partir à sikoyo. Na yango tongito yebisa bango lususu. Eloko oyo ndeko professeur, yemoka zali professeur oya sala po yabana. Yi atangisa professeur, atangisa ka cours ya français. Et cours ya français wana ezali presque base ya enseignement. Pour moi, na soka zoko maîtriser français pe malamote et ça moi passer pour taux de la réussite et compter na parcours nuance bazo personne en français. Alors yango yé atala ndenge ni français. Aza côté yango mbula na mbula bana kala mbula na mbula mais bana bazako s'intéresser penza na yango te. Nzoka nde tozo koyeba te yango pe zoko contribuer na échec ya bana. Moi na soka zoko maîtriser français malamote. Mais toko de la résultat français ezali langue ya solo ya bisote mais ezali langue officielle o ba adopter pa na biso langue ya enseignement bana bazako tanga na français kotangisa bango ba otangisa na français moi il faut maîtriser français malamu yazali professeur en français yango na asala moi technique moko boye bana lokola balingi nzembo mingi alors ye aza côté ya français na ye na nzembo wana na nzembo wana za koyemba grammaire nyonso ya tangisaka
bakour mingi ya tangisaka azoko batangisaka na français azo lection na banzambo yango mona ba grammaire ba conjugaison ba analyse ba alphabet français tout ça là eza na kati wana azako te yango na koyemba mwana tanga zana ndako papa mama ozana lecteur CD na yo mwana zana yango oliaki na yo ka miziko pamba e kopesa ye nini te o banze muso ko immoralité na kati mais azako ka nzembo mbala moko azako ko intérioriser azako améliorer azako maîtriser expression française na ye biloko batangisa na klata musala ki distra comprendre ki malamu te mais sikoyo na nzembo azoyemba teke azoko maîtriser yango bino mo boyo ko mona banzembo nzembo du koyoka na oyo pe bako tsali susimawa boko enyon se zalika kotea azali ko lakisa bango azali ko apprendre bon français na ndenge peut-être moi na maîtriser ki malamu na classe T mais tango ina ndako tango azoka musique on a calmement yemoko musique be binisaka musique on peut binisaka tango azako binango azako yembango azako maîtriser mon ton son notre et votre. À qui appartient ce livre? C'est le mien. Tant que Moussoussou n'a pas bien maîtrisé ça à l'école, mais à la maison, il peut maîtriser ça facilement. Yango wana, tout ce que proposé aux parents, n'a pas fourniture scolaire aux ali kosomba pona mwana. Luka moyo sombe la pe CD. CD yango ezali audio. Ezali audio. Ezali vidéo na yango. Vidéo na yango pe yango yo. Sombeli mwana zana na ndako de temps en temps na ba temps libre na ye azali ko yoka yango pe azali ko améliorer expression française na ye ezali mate ya ebele na kati alphabet français la syllabe les mots possessifs les pronoms relatifs les adjectifs passés ba conjugaison nyonso eza na kati yango na toza ko senga na bino ba boti toye bani to ko sombela bana uniforme a sengela zala nango propre na kati ya fourniture tozo ko proposer bino élément oyo ezali po ya te to préparer déjà récite à moi dès maintenant déjà te bani livre to ko sombela ye na kati ba livre wana ko bosana te ko loko yo tozali ko collaborer na ba école ezana ba école mingi tozo collaborer na bango na ba direction ya école boko mwana ko yana moi vie aux parents na kati bakomi soko za na poso nango okozungisa moi coupon wana oye na direction ya école osombi yango école to soki na direction ya école ya mwana na yo tozali ezali te boko le kapina librairie livre pour les grands lacs ezana ville yana nzinga hôtel de ville bena kanisi pe ndambu mususu za côté ya librairie pour les grands lacs ezali côté ya régie des eaux okay kuna okokuta kit complet audio na vidéo toko souhaiter une bonne rentrée scolaire na bana na ba parents surtout merci et bon encadrement tout bossa na bana te les enfants d'abord toloba merci awande elasike tokomi na suka ya info plus HD ya mokolo ya lelo kasi na kotika bino bongo te sanki na pesa bino merci pour la confiance pe fidélité oyo bozala ngo ya kolanda biso mikolo nyonso na pesi merci na Jérémy Makila zaki na sima ya caméra montage kuma makibongo na Dalvi Aboni merci na Arnold Ndanda oyo akumbela ki édition na ndenge ya kitoko pesi lisusu merci na Les Valables motomoko bien na benga kae papa social Gypsy Aboni édition na biso ya lelo na dedi yango na Sarakanga mama na Fortifi Ndanda oyo bazali balandi ya solo ya info plus HD kasi soki Jésus Christ nzambe ya pasteur Ashtelita azongite ngai na bino tokutanaka awa nil par ailleurs.